neti boye sila nde aza leader na bango nyonso ndenge baza wana kolongola mutu te nanga na kati sila leader ngala za analyste ya investigation potina yaka kosala analyse makambo na lobaka ezaka lokuta te dada yo moko muto banda otonga mama no soso otongi sila toyoka motema pasi te po de jour lakisa de caractère nos amants impoli donc dada fa luka délivrance et aussi il y a une délivrance ma prière à ma case pour Bible lobby enfant obéissez à vos parents honore ton père et ta mère ya tonga maman na ma case likona ngoloba yeso ka zwa kateza pona maman ba ngwa sa ina ma chance na yi mais le biso muta fille maman na yi na 7h juste na 7h2 minutes ya problème est ça te a s'en charger na mutona ba aussi la na soin kasi yo manga mabno respect bon si ko zo luka respect pas la batterie egoyate bosa bolingo bien na yamse mais lobby na jana oza YouTube mutabangisa muninga te mutalengisa muninga te bino bobandaki biso toke parquet te mais tant misi lola yaka komba liboso ba mema na parquet sanga mabe ngai élément craindre ngala za élément craindre tuko azana taille ofinga mam c'était pour mam saza niveau na ici bango tu balinga ba toucher mam si bobo bazo makambo na Kinshasa to na poto commission mutalinga sala sortie médiatique soit fingisi la te aoyeba na te c'est ça Maxime Bondowe oaza lokwa masoko lokwa cheval awuti poto aye eyokanite bala moko aye maboko onganye les aboye si la za ombo nanga biso tata wanda osala succès na monde de théâtre si la zaki ombo na biso peut-être nenga ndosa kinduma na 36-15 sur ye maxi o alobi ke si la azaki ombre na ye tango ya sala ki succès aye biso combien de trophées o ya sana ngo ti problème kenzi bongo problème kenzi za nango ale si la juste mbongo baxeli or likola trophée ba pesa na enveloppe to si la mtazo trophée ya prix ya théâtre trophée ya prix ya théâtre si la mtazo na mwana mboka ezalo kwa disque d'or neti ba yams ba rozwa fimbo nzambe ba kofuka ba bosenga si la pardon neti mwana mobali boyoko ta mamba bana basi oza pede biso dato otanga kovo bazaka na kokoti wana kovo lobi wana kovo pede yé penga ko même na ko loba so tali a changer ko loba comme la forme bana basi ala tali fusha nini li fusha les gens maintenant ont compris que c'est si la Bissalo qui est la meilleure c'est ça c'est si la Bissalo qui est la meilleure bakolo bana bango tout ce qui est bakolo ba mais na minute oyo ba moni mongita award yaki eye pona mutu nyonso ba nominer ba nyonso mais na bato ba nominer moko akimi sege ye penya yeba ke ngala kokate makambo eza makambo na ete mbote na bino bala na biso MK kan télévision mokili mobimba un réel plaisir oyeba ti boza ebele la émission na bino basango ya Congo yambo ya kofongola émission na ngato pe ko présenter bino ozali invité na nga lelo na ke ko pesa mbote mingi na bawo basutena ka biso na nzela le sambo na moni apôtre Masingo Galo poto ya mission mondiale cité de défense na pesi mbote papa grâce à le sambo na onde musala ezali komona na miso bato na pesi le président Joshua papa de tous les abakouk na pesi mbote papa James Moussa mami longo na pesi mbote babakuki mobimba nyonso mona tie na pesi bino mbote bosutena ka biso to baka mingi mita ozali kotala kosuka na otala te faut ko aimer faut ko partager il faut ko commenter on de ça la réalité musala okende toujours liboso mingi so yo moto otali biso pour la première fois s'abonner na chaîne et puis partager et on de ça la réalité musala okende liboso na zali nga moko te na plateau zali na moto bomesa na kolanda mama leki ya babakuke oya zo tia palpitation na monde internet précisément dans le monde des artistes et comédiens dans le monde mobimba ya artistes et comédiennes Junior Mbuna si ma caméra so ali d'accord na de kende da ko fonela nga chana ya mbada ozali invité na nga Miss Lolo na pesi mbote bonjour bonjour ma chérie Beba Bakouko la pesi mbote merci beaucoup na soutien au bozo soutenir si la Bissalo azamoko ya biso mbote belé na MK Mokeba babi miraesa yesa la biso moko petite sœur ya batu ya si la Bissalo na pesi mbote na pesi batu tout ya eyokani télévision na pesi mbote belé le président de tous les Abakouko président Yoshua Ngonzi papa Bana mama Katika Nika mama Zozona
chuchu na nyota ya biso moko ma maman chérie garde Kidinda mama Elimbizi babi hymne national yo bino bozana mama Elimbizi bino bozana mama Elimbizi abongisa batu misu boy bozana ye te très bien habillé maman li nabi naza Abakouk a salité na mona te nabi Abakouk ya salité nanu na mona te mama Yvette Pemba na pesi mbote mama Fima yemba na pesi mbote ma Verombi ya motema kulutu porte na pesi mbote mama Elisabeth Mbonje Mbengai na Suède na pesi mbote OK Jéri bima ngongo nanga tonton Alain Amundala Akwete tonton Bio tonton Frère na Suède na pesi mbote ziko pale sapo de pale na pesi bino nyonso mbote na papa Alain le Gaulois toujours na France ba o nyonso bolinga biso boya ko s'abonner na MK Kinshasa MK Yokani télévision boye pe na Miss Lolo Moto TV bo s'abonner ya mami longo macha mumenu ma grande sœur chérie na linga ko makasi ya na pesi mbote na pesi na mama Arlette Nkulu mama ba Jérémie na France Maître Charlie Agoyo motema ya Kadogo masana ngana din Kadogo to banana etongo na mona place to kabwana ete to swana pété mbote belé place aux ma copine merci beaucoup Babakouke toujours au poste Babakouke toujours au poste biso za maboko pembe bozala toujours na poste na bino Karine Muntu na pesi yo bambote belé Rolin Zinga liso mokonzi na pesi yo mbote ye moko si la vista lupomba zema mazo ki mizaraka ka batu na compétition na pesi yo mbote bisika po zo mama prototype mama pesi ba moi exercice ma casse comment ce prototype na émission nga on ba luka na dictionnaire mais jusque là ba luka te ba ko rater bango batanga te ba otanga ba chronique fois analyse mo tengama batanga te ba otanga ba ke otanga prototype ba oye botanga ngote ba oye batte tiki yoki na bango mawa eza gros mot bon to tient assez maman Leki oui na yambio c'est la toute première fois na yambo na émission na basango ya Congo na sepeli makasi bébé Abakouk na sepeli makasi parce que biso ba oyo soki nzamba zo tindela biso ka bato une relation na vie et bakisami ezaka pona bokasi ya nzambe et akoyeba nzambe nde sala rabia tout famille ba chrétienne biso nyonso ba chrétien biso nyonso merci beaucoup na ndengo yo yambanga nzamba lola mona yo apambola yo merci mona pe lokola pesinga mwata mais to ke dawo kota pona makambo ezali ko sala mwa nungu to panza teke mbala moko oui nalandaki to banana Mongita Award to banana wana nanu problème te Akimi oui Akimi bon moni mbangu kane na zoloba mbangu babanda ngo na lura makasi te de peur que os allait souffler il faut koyeba ndenge ni babanda mbangu même ba marathon bato bakimaka mbangu omona ke batambolaka nanu babandi na mbangu ya malembe après ba yeko zoelan so bandi ba moko mbangu na souffle makasi ozale souffler banda mbangu zo benda souffler poto banda ngo na se ozo mata après si mopanzi ozo comprendre si la bandaki na mbangu ya malembe ye wana zo kende ka malembe et puis na compétition wana nde bachaki na bango batu wana pona kotia ba lo bateke o ba pesi si la trophée ya kosomba bacheka ba yebi ke ba ke na compétition mais muta o gagner za sila ba yebi baza conscient parce que tellement bango ba yeki na ela ya makasi bala ke biso toza batu boye to votaka Babakouk tamba yaka Abakouk alokwa na centre ya élection aye o voter mutu na ye ata boza 10 000 aozela ti tourner koka parce que batu nyoso tu oba kimi wana nga elekela nga mais bakimi ba bi bazaki au courant te ba yebaki te ba sutika bo monika mama kombo ne ba mo incliner na liste wana ba belaki te ba solliciter te donc ayebaki te ba te wana za mensonge yango moni ba bimi na bango eza mensonge yango moni pe français ba komi eza mabe daebisio français ba komi wana peza mabe po soki ba yebaki te le même jour tamba bande ko sala nini vote wana balinga baboya baye ko boya tamba moni deuxième jour ba vie asila piou le quoi fisé yango moni ba se retirer mais qui Google est bloqué et bloqué le simba on moni ka bi surtout fandi awaza humiliation to kota ndako ba se retirer mbang les gens maintenant ont compris que c'est si la bisalou
tu es la meilleure. C'est ça. C'est Sila Bissalo qui est la meilleure. Bakoloba na bango tout ce qui est batu bakoloba. Mais na minute oyo ba moni Mongita Award de yaki. Et yepo na mutu nyonso ba nominer batu nyonso. Mais na bato ba nominer moko akimi sege yepe nya yeba ke ngala kokate. Kokate makambo eza makambo na été. Tala, il faut qu'on respecte mutu asa azan expérience. Si la zan expérience makasi na kati ya mondo. C'est ça aussi. A umeli na mondo. Oh nyonso to eza sikoyo ba récompense. Baso récompenser de sila. Ils ont ba récompense. Oh baso récompenser de sila. Fouille na e. Fouille na izo. Même mi Bible lobby molonya bimi na mpoa ke ne kolona. Ba graine mususu ekwei na mabanga etufango. Mususu ekwei long tout au long du chemin bandeke ba eba dodi. Mususu ekwei na ba épine etufango. Mais o ekwei ki na bon terrain et ça ni ebota bo malamu. Si la mabele semence na ekwei na bon terrain. C'est ça aussi. Oso comprendre na bonne terre. Ekwei na terrain ya malamu. Yango moni nini azo récolter fruit na ye. Et ça le quoi habiter manabiso. Mutunyo surtout bater la parole de Dieu. Bon mona o ya misala mabe azo continuer na misala na mabe malgré parole de Dieu bateye. Ba ebisi tika ko eza lisumu me ya boy. Tika ki lesbienne ki pede za lisumu ya boy. Ya zo sala ngo kaka. Siko muto azo Emile Lobanisa meta ba ebisi tika eloko boza lisumu atiki. Mabele malamu. Yango wana nde malamu. Si la za mabele malamu. Mais balobi que non Mongita eza bazana ba relation amoureuse na mam c'est intimité mo eza na kati wana. On eza ko salir personnalité. Yango sali que non mam ça dans makambo wana yamoni que po ba yokisa masonte ba se retirer avant parce que la relation amoureuse bien c'est que nani alobi ce qui garçon mo boya yans na otanga comme ce qui yans ntaba ki baza mam ça la relation amoureuse na Mongita wana yams na no omoni mutu soka za na problème ya rolala oyebi soko zolala pa batu aussi sa pongite kanda za na pa batu alala kana bureau na fikine azana esikate tellement kazalaka impoli envers président na ebobo wa bimisa ye ndo moni azamwa na bilakeli mabe ya azamwa na bilakeli mabe azana eloko malonga ta kokoloba si la bisalu azana relation na Mongita est-ce que bata Mongita ezaka mutu moko pourtant bo sa la structure moko boye bolinga bo sala po bo pesa batu ba trophée c'est que ça les kanisi ya mutu moko te donc si la za moi sa batu nyonso twana eza manque ya sagesse azana problème ya olala problème pongi omoni so mutu azolala mingi te akoma na problème ya dépression et réflexion aux hommes surcharge surménage aza surmené makamuso azolo bazoye banango te faut comprendre si ça pongi bien te azola na fikine mutaola na fikine et puis so tali forme muto yam seza munene makasi ye so tali yams otali tadi mituna bango eza minene makasi eza na forme le quoi chiton tabidia donc chiton tabidia eza kaleba so batela ba luba fufu eza biso ba luba gardara fufu monte eza le roi thermos na biso baluba siko forme mituna bango eza bongo na kati kuna eloko te neti yams ndenga zaboy bananga na yebi ekutute na mona ke kaka jour na kendaki matanga ya président navigateur nde ba présenter ngai na yebi mais maba aloba ke alingaka yo il paraît que te na lobi ngala lingaye ayo olingaka ye bofana une fois kota fiki na sanze de moboe au moins na vie songa la komo linga mibali seke penyako na monique na komi na suka. Mais na Bible Joseph sanga tant que tu vis, ne perds pas l'espoir parce que Jésus-Christ n'a pas espérance nanga. Ça aussi. Jésus-Christ n'a pas foi nanga. Moi si nous sommes na foi, a récolter ka fruit ya malamu. Reine Esther qu'on demande ne commissaire reine. Likola qu'on demande salaire comme reine. Ce qu'on dit mutu loko a garçon na mutu munene wana. Pour forme mutu na niveau mibali nanga ngala lingela na tala forme mutu a kotate. A olekate. Ngala vansie na lingie. Eh c'est que d'accord neti moi ça pembe bo alingio yo boya ayo yebisa biso na lata kala so couleur ni nzoto na ngeza ndengini pourtant mutazo ya koloba ke alinga ngai yende za bonga so na lingia oboya nga so na lingia na oboya oh ngala ko linga mbalo kwa yete mutazo la na fiki na ola na carton azata na amoya ata musi o batala na bakiti ezate OK ata muso batala na babaya mituka azana ngote vraiment aola na carton na bureau chic. Parce que alors beta li solonga la linga isonga la linga fona zulenda kuti. Wow. Parce que neti ngamo na zona ndakute na uzula mbali ndakundeni. Pona na ngoti. Ya laisse les gens parler. OK. Laisse les gens parler. Tika loba. Wala
bebisa nde maloba na ye souffle de vie moi litre na ye moko ya makila zo bebisa pona nga mutalaxe nga ye za tonto Hervé nga na yebiete tokutana na ye na matanga ya président navigateur tozana na groupe moko ya master na biso imboyo ataka biso poto tolobela makambo ya Kofi Central ya via la biso mopao mais de vie bo na mona été nazo regretter kutu ba voice bayiba ngo la téléphone wana na ngana cha ba voice na yende nga zolela miso lolo mutu nanga to mona na mutu ne wapi vraiment to mona na ko na yamboko abonde la nga yambanga mais ba miyibi bayiba nga téléphone nzamba pambola bino po bo pesa nga ka makasi soka lobi ke ba organisateur ya Mongita Award baza batwasila bala sila intimité zalina mams te azana pongi zo sala yazo ebeloko obi soki surtout mutu ozana place olala te condition mabe obando ke luka ba matanga olali ko jour matanga ezalaka te obando betela batu masolo mususu lokwa ba omona mutali boma ye si avani na plateau azo refléter image ya batama boma ti pona yo lobaka si azana relation na batamongita aza mutali boma et puis on va porter plainte oyebi te biso ofunda te te bata mongita ba porter plainte parce so bata mongita ba ofunda ye ba fundi mais biso to funda te to tika kande justice nzambe kata likambo c'est ça ponza balobi à moi la vengeance à moi la rétribution neti ba yams ba rozwa fimbwa nzambe ba kofuka ba bosenga si la pardon neti mwana mobali boyoko ta mamba bana basi oza PD oui. Oh, mais le but n'anga mon effet de demander batozana bango ebele atanga ta moko babiso na bango ebele abana na kotanga po biso dato otanga kovo bazaka na kokoti wana kovo lobi wana kovo PD ye penya ko même na ko loba so tali a changer ko loba comme la forme bana basi ala tali fusha nini li fusha mama le ko bo ngala ko ba termo li fusha Doza, Toba, frère et sœur. Ma chérie, mon frère. Ma chérie, mon frère. Ah, des catégories bangembo. O moni ngembo so tali forma munoko ne monyango ya banyama ba mema ki ngembo pa banyama batali babi oui effectivement munoko eza ya biso mais ma papu biso zala kana ngoti ba memie pa bandeke babi tout à fait normal ma papu oyo eza ya biso mais forma munoko ya biso te ngembo za race ya yemoko nde ko ye wana ko ye azana race da yemoko doit te m'appelle finga mams azana taille au finga mams te po mams azana niveau na ici bango tu balinga ba toucher mams bobo bazo makambo na Kishasa to na poto commission mutalinga sa la sortie médiatique soit fingi si la te ayeba na te c'est ça aussi Maxime Bondowe oazalo kwa masoko lo kwa cheval awuti poto aye eyokanite bala moko ayeba moko nganye les aboye si la za ombre nanga biso tata wanda osala succès na monde de théâtre si la zaki ombre na biso peut-être ndenga ndosa kinduma na 36 15 oui abane ko mona fi mona simane lo kwa sila mais zaki sila te ngezaki sila te ni sala ke mutu nyonso po za la reconnue na RDC to ba yeba faut tanga komba mams basimba ka mutu ayeba na makasi et puis manga soko lingo ba obamba libanga obamba na manga otela jamais muto ko obamba libanga na manga mobesu yo zano na zemi to kelia manga mobesu mobesu za raselo commande ya moi sa zemi biloko ngai musupe ya maboko lia pété atoza na zemi ya ngwana na yebisi yote neti boye sila nde aza leader na bango nyonso ndenge bazawana kolongola mutu tenanga na kati sila leader Chiko po muta yeba na fasim asimba sila. Awuti ayaki matanga ya Mira Yesa. Ye wana mutayela biso makamalo bio Mira Yesa loba yende ngazabo jamais bakunde na Kishasa. Ba tshele biso ba émission o Mira Yesa lobi yende ngazabo atakomani angolaise soka kufi bakunde na mabele na ye. OK, de ya changer. A changer kazange donc yaza sans forme. Yuso mona mutu azabo cheval kiji. Wana maxi. Bon dani. Naso lo bayeti. Azana forme azaché. Ah ouais, exception ni kamuni yango biso to yoka. Oh. Yo yako lobaki aussi la za omono par rapport à nini. Makambo si la sali na monde te. Ya zata porto yeba ke muto azana succès. Ayi na biso ta trophée moko kaka. Si la soirée azana ba trophée. Mais ba lobi biso. On va faire ça disba. Ba biso le somba ba trophée. C'est que bango pe ba somba. To somba ga wito ndimi bango pe ba ke somba. Yo kasi ko sombe ko corrompre. Et alors, le magistrat va venir à la 4e minute. On a un bon corrompre bango.
batata na mbongo wana batama yele bafanda magistrat na pona corrompre ya foza na mbongo siko sila ndinga zaboye bato basala neti polemu kenzi mbongo polemu kenzi azanango ale sila juste mbongo abaxeli or likola trophée ba pesa na enveloppe po sila mtazwa trophée ya prix ya théâtre trophée ya prix ya théâtre sila mtazwa na mwana mboka ezalo kwa disque d'or certifié et pas polemu kenzi eza disque d'or au sombate sur ye maxi o alobi ke sila azaki ombre na yetango ya salaki succès ayebisa biso combien de trophées o ya zanango azana combien de films o ya komi azana combien d'années ya carrière ayebani pétin po ya zaka nanu mwana mukie aza bébé mais soko bando tala âge na yo zo mona complication nga âge de complication nga makasi ko bango ni bazaka ba bébé mams ndende mta koko aza meme bon biso to bango ni bazaka ba bébé o kuna bébé mams ndende o yemta bota bango nyo to kataka makamu jour ya biographie obi na ba parents biso pe bakota na kati ya jango na biographie ba jipe mbula o mwana kosaka ba kitseli oui c'est ça mais nzambe mutayebaka yango mukuo nini détecteur machine moko détecteur ebima soko limbali ba age no ba persona age na yo c'est ça mukuo no izo lakisa ya neboy ya yata na kinyako donc yozo mona ke esi sa marambo nyonso batu bazolo ba makambu mais ba yozo ba teto zolo ba nini neti mutu munena yamsi penza ndenga zaboy ngala koyala ciseau fona kata ngo po diminuer po forma mutu wana mama yokaka pasi ya yamsi onyokolaka mama yamsa lobi mama sila mtaotinda biso mama sila pekisa bambwana yo abingi biso baba kuku toza bambwa toza maele te seke bango pe Bellevue mtaotinda bango yene mtaotinda to finga ka bat mam sa fandi donc yepe ndenga zaboye Bellevue mtatindia lo baki sila na batamongita baza na relation amoureuse siko oyebe loko ngelekelanga so bango balobi biso to yaka te ko déclarer Bellevue pekisa bambwana yo to po to lebi ke baza bato OK ozo comprendre tellement bango baza bazoba mutu so aza zoba obenga mutumbwa ngala ko bengo mbwate po yo za na misu oza na matoyo oza na makolo oza maboko zo lobo oza na pema ozo raisonner pe ngala ko bengo mbwate nyama ka mutu ayeba muninga ne nyama OK soki mutu ya bengi ngambwa seka yebi ke yepa za nyama po azo découvrir nga na solo ayebi ke o mbwa mwasi nga na mbwa mobali moyena swa ezate biso na biso mbwa nga jamais na koyabo na benga o yamsa za mbwa tadia za mbwa bango nde moko bamisali ke babenga ba mbwa po yo zo benga muto yo nzamba tie souffle de vie kati na ye on nzamba lobi créons l'homme à notre image et à notre ressemblance o bengi ba image de Dieu ba mbwa c'est que ye vrai mbwa biso mutatinda ka biso azalaka te mutatinda biso azalaka te bango nde batinda bango po ba okoka makambo te mponi na bango na marché te kamate ete kamate ba yebi marketing te so ça le film après 3 mois to bimisi mususu eza pour amite wa bango donc par mois ba ça lango 4 5 ozo sala film bo komi nini c'est ça le problème mutabando pesa bango ba idée za Roger Baka ba futa ke mbongo te faut basila na Roger Baka po bakisela bango ba idée mais bango ba pesa bango ba idée pas Roger Baka ba idée ya film Nigeria ba bongo leli ona lingala ba sala plagiat film suspense film nyose suka kana suspense ya bango émotion ezalaka te suspense ezate basala nini oko komano 10 000 films même okomi nini yango zo mona sila zo le kaka bango na mayele po sila so akomi eloko suka nango ba tirer leçon oui film o ezanga leçon na kati film muta telemi libumu polele mukolo bongo telemi alati boni matombo libumu éducation ni ba ko éduquer bato film ba ya sila soko tali ida sila o comprendre que au moins na mayele premier de la classe sur les zéros de la classe ezaki mais sila ni zéro voilà toujours continuer maman leki baba coupe toujours continuer de tana ki émission ya dada wazali mwana mama top ba propos na yo atenaki vis-à-vis ya wazali membres na biso pomba scène prototype na biso aigle 6600 volts na biso courant ya inga osimi bo kangami et c'est pelisa ki biso te ba propos atenaki vers membres il faut comprendre dada ça na problème vous a défendre faut au moins dada ça na souci ya mbongo atindelaki mobali alakaki ya kozongisa parce que mobali akaba téléphone abimana yamsi te moi ça yamsi kala ka moi na mobali bango mbale ba yele zate
yango ba sa poto ozolinga mobali moboye otala ke mobali on alingi avenir ezate likona ngo mutalembo nga poto alembo mobali poto parce que ozobima na moto alala na bureau jour nini soit chose ma ozilonda kumkoni mais balu ata studio te mobali alala na bureau na studio kuna na fikini et pas ya nani chic alala na studio kuna pas chic doti ba finga na ba mamsu bo pena mamsu za ozo ba pena loger ba penda a loger ba pena ti mokilier so mam sa oboko la bango parce que mutu lokwa dada tango azoya ko tonga neti mams ngana okamwa te po dada tonga na mama wa botai donc dada fa luka délivrance ezo senga ba délivrance ba prière makasi po Bible lobby enfant obéissez à vos parents honore ton père et ta mère ya tonga mama na makasi likona ngoloba yeso razwa kateza pona mama bangwa sa ilanga ba chance na ye zela na ndeni susu donc mama na mutagwa yemoka loba bloka mwana alobi mama na bango mutabenda makolo yango azaka fia likolo kilo likolo kilo le penya la comprendre que ça solo po abimaka na yams ozo comprendre na ndenga zaleli Faza na mobali moko boya bien o azo futele ndaku azo lesa azo bokola bana azo bokola même azo sunga pena mama na ye c'est ça po bana baza ba retraite na biso lobby mais siko yo zusu so mobali moko boye esika kola les ate ameki ba mission politique esimbite ayesu kwa komo finga sila po ba yoka abandaka ye mobali na façon raisonnaka kasi ce sont des idiots o bazo yeba teni ntoloba to yaka to finga po ba mona miss lolo moko boya kelo yaya nga saka ba analyse ya mayele makasi analyse intelligent nga avana sali kamuna na kenda kapenya na investigation c'est ça nga la za analyse ya investigation potina yaka ko sala analyse makambo na loba ka ezaka lokuta te dada yo moko mto banda otonga mama no so otongi sila to yoka ngo motema pasite po de gens l'accès de caractère nos amoi impoli et pas maman na yo manga mama no respect bongo siko zo luka respect pas la bato mosu egoyate bosa bolingo bien na yamse mais alobi so muta fingi mama na ye na 7h juste na 7h2 ya problème exact a s'en charger na mutana ba osila na soin kasi soka s'en charger na mutango lo ba mutango za babati mutu lo kwa ngabo munoko ba tsa hypocrisie na ya pe ko s'en charger na et yeso ka fingi nga siko ngabe no yo finga e balobeza te yaya na stade na maloba ata na chaîne MK mafinga le kante ya chaîne na ngamo no lekisa na chaîne na oza YouTube mutabangisa muninga te mutalengisa muninga te bino bobandaki biso toke parquet te mais tant miss lola yaka komba liboso ba mema na parquet sanga mabe ngai élément craindre ngala za élément craindre siko bango motang ba finga mams bata famille boma ba finga mams l'autre ba ke mama ba mta otinda bango pe Belvia za na batu oyo reconnaîtra Belvia za na batu oyo basa ba porte parole na ye neti Kangourou est demi Dakar reconnu par Belleville Kovo reconnu baza soki bon ex danseuse baza soki ya mais ko tenir ba popo moi ma be pour teye ba yebiete ala komba ba dessin animé taka mutana komba dessin animé bango bakenda kozwaka mbongo ba $100 kana malewa ba pesa bango bazalo ko okangi muselekete oyeli mundela pesi mbongo ofingi sila okei ba futio mais baza reconnu ke bazwa salaire na bango bulletin de paye na bango le kanaka baza misatu moko ne na yoki neti ba bengani wasani na yebite moko ne na yoka neti ba bengani et puis aza na mona te nani ya munene akoma porte parole oloba nini porte parole munene pema mokusete eza lokwa ndenge Gérard belaka asme alobi émission moko a pomper tchan kwa sala 10 nenga na sala raboy au sala crise so on comme rampoani mtoko oza limité omoni bato babela tuberculose mikuwa so tali ba santé na bango ezaka neti ba géri aza tuberculose osesi so nenga zawana
azo lukanga na simbe na beta ipo et comme que Miss Lola bomaki mutu na osimba na ngai ya na osimba na ngai yote pour li kofi na ngai moko géri au se retrouver dans l'hôpital li kofi na ngai dans la puissance penja piou on se retrouver dans l'hôpital moi na simba yo ezate ya to comme le mikola feti na beaucoup fait la maboko surtout vraiment surtout on a d'abord comme ba soso ya ba famille déjà mais ba so bonne année mais ba propos ya dada era lobaki ya finga ki mams maman na ya garda ki silence donc il peut maman top a autre les émission autre ko finga mams alobi mams si a autre là ko botate donc à ce point elle vit à mams bon ba mwana te ya tirali kaka bongo étiquette depuis mams ça a un problème ya mobali au moni na vie tolinga koloba de kambo to yebite mutu akoko déclarer mutu stérile eza médecin mais na yebi bible langue zo ebisanga boy Sarah abota na 90 ans Esther et Rachel plutôt na Rebecca nzambe muta frappaka bango na stérilité Rebecca nde azalaki mama ya Jacob na Isaïe ba oyo nzamba yebisaki yeke na kati libumu na yo nazobona ozana des nations yo okolinga moko makasi mobali pa kolinga moko makasi mais oyo kolinga ndaza na lipamboli bongo te bongo muto alobaka ke muto obota te o atiaka point na vie ya muto za nzambi oyebi na sa moyo combien de personnes o bati babotaka te ba oluka ta ba requête apesi na ba intercesseur ba bonde la pona ye na ba action de grâce azo sala action de grâce nzambe yokanga mawa c'est ça nzambe yokanga mawa pesa nga mwana mais liko loba te ke so moi so aboti nde ya omona bokonza lola te na lola kutu to yeba te ke o papa na nga o mama na nga mutu na yoso na millennium a ozana feti poto ozana fait non si ya mobali na biso soki parents moko boy parents qui se respectent tango mwana na yo ayo altongi mutu o e choqué batu nyonso e choqué toile parents malamu o edikaka bana o pekisa yo po bible lobi mwana bolema basimbela ke fimbo mwana yoka te basimbela ke fimbo pona ozong se na droit chez donc ya garder silence kaza mama linga sa nini alinga yebisa mwana fo senga sila pardon wana za collègue nanga za mama leki na yo ndengo zwaka nga fo respecter nga tellement mwana za garder la respect vers sa mama ti et puis manka emo déjà maman respect o sûr que yoka maloba mama na jamais eza éducation ratée scope na part ya mama mayela linga ya osani sila yo za leki nango za ndeko nanga pona yo ki le mission so alobi ke abeka ko benga sila blocage alinga ya bo aloba sila tu es ma sœur oza naza grande sœur na yo oyebi ndenge tozala nenga lobi ke na ba tournage mususu yemta bando matsa sila na taxi lo kwa sila zaki koka to aveugle abanda o mona te ya asimbi sila na liboko inde ya zaki lo kwa baton sila bando ko beta boy akoti na mutu aketi keti pa na bango angaka benga rappeler ayi c'est bon sila oza leki nanga limbisa mwana yo omoni tobotaka bana mais tobotaka mitema te mais nga na part nanga mama na ye kosenga pardon mais ebe loko ni choqué lisu batu mais balobi benga ki mams a bloqué déjà a remarqué era ça composé appelle mams déjà bloqué déjà ba wana na oyeba te po na saki te rabenga mams batu musu ba yaka na message na TV mais so to lobi la sabiso appelle ngo omona pesate ozo comprendre alingaka ya tant que parent le quoi si la bloqué aye na réseaux sociaux pour répondre na réseaux sociaux kenga na bota na kena maternité na yebi passe à robota na yebi passe à rolela na maternité ndani ya tunio ngana mama bana 4 ndé na vandia mère de 4 mais zate ki na ko beta tolo pona moni muto abota te na ko bando tuka et jamais surtout na théâtre tozana beaucoup de personnes ma fille est belée OK ba osela na sta na bango succès na bango ba bola bango bota ba ibita na bango ba bota mais liko lo bateke soki muta boy ko bota yo finge komba et muso zo za bota na mariage pour mutu muso azwa décision na vie na bi ya bota kana libala c'est ça aussi te il faut to e babilo ko nini ya yo loba oza mama mukolo tika na place ki mama kolinga te batanga o micro air nyoso koma lokwa fille moko donc mama mo boye azali na valeur te
faut luka ko pesa ka valeur batu ba respecter yo o ba mama bipendo ba mama na biso yo so mona mama bipendo leki na te vazolo ba n'importe quoi te au moins déjà maman linga leki na te valobi n'importe quoi maman bolingo maman bomengo maman pembele maman linga na linga koma kasi en tout cas respect na bino ane sala nga bo sala ka et ça ka ba maman na biso o ba se respectaka te ya no FM à l'équipe d'émission au tali vraiment le but ça c'est une femme intelligente très sage à répondre à ma question insulte quotité vous sentir que moi à répondre ça so obota banani tabanani okoko bota na ta dibana bango nyoso ba éducation na bango eza raté c'est ça oyo betela biso toloke yo bota c'est ça ah non kombora ya robota totika bakambo wana si la bisalo azozala kombati pona étoile na ye oreza makasi okay et ali kamba ora ok misto comme da ko chité na biso déjà na yebi que démasquer comme da na suka déjà et si là déjà si là qui déjà 9e suka na 9e épisode o tirer les sons ni na démasquer en tout cas démasquer et frapper motutu soko tali kota yana mobali ya pasteur aolingo pesa mwasi na été otina mwasi malibanda po bible ebisi biso atoza na jeune oko pimela mutu nzoto noté mais ya ba jeune musupe privé rapper osimba mama te bible so tali na Corinthiens yango moni moko foko tanga ka bible na yebi que yo lobake bino mibale boza na jeune ok bokoti recommandation ya nzambe wana bo simba na te mais yo koti na ndenge nonga na poso opimelanga na violeo ambali nanga na ko violer yo eza lisumu te na violer yo oza chéri nanga na ko violer yo donc démasquer ye lisusu ko lakisa biso qui est ton meilleur ami qui est ton meilleur ami na ebisi batuke ba camarade ya kimukolo nde bakoma binembi na biso lobi ya makasi tala los camarade Omar mabimana sila sila zo pimela mobali ne nzoto na ndako mazoke pesa ngona mobali libanda tu peux imaginer donc on doit la tonto o da ba incompréhension wana nyonso mams yango abimisa ki mobali ne libanda mobali akeko se retrouver na mwasa ndumba mais akei pe na tomber na pula mabe et tirer les sons na batu nyonso fiel azolula parrain para comme simba kabelo a fiel azolula kabelo ya Fatou Miracle to tirer les sons na film oyo te mams Zamba pambola laisse que mon Dieu puisse t'accompagner amen sois béni si la bisalo ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Jamais. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Laisse que l'Éternel fasse de tes ennemis les marchepieds. O mataka liko na bango kaka. Wana bo ketanga on a psalm 110. Donc si la za nzambe. Yango moni chaque fois film si la to tiraka leçon. To uta na nouveau départ, to monaki. Mutu ninyo ko tambola na na vie po ezala mutu musu yozo kanisa nde moninga malamu mais ye wana nde azo chiboli konga na sima meilleur ami eza nani mon meilleur ami eza ka Yesu merci beaucoup ok miss na sepe l'invitation na yo merci analyse kitoko nzamba pambola o en tout cas fona tout la question pendant les matinga ezala rani no pa na ona malgré tout bila na suka mais inspiration boye analyse kitoko raisonnement kitoko donc façon ça la vraiment ezalani na ebisaka nzambe loko moko bato ebele bakenda église koluka libala ebele bakenda église koluka mosala ebele pe bakenda église na bit na bango mais na senga nzambe sagesse na intelligence na ebisaki Seigneur donne-moi la sagesse et l'intelligence na comprenaki que so mutaza na sagesse na intelligence au comme riche le roi Salomon roi Salomon nzambe ebisaki senga nga nyonso na opesa yo oyebi ni ebisaki nzambe donne-moi la sagesse et l'intelligence à partir ya sagesse na roi Salomon komaka na richesse makasi jusqu'à ce que reine de Saba auti na Éthiopie aye kota la richesse ya roi Salomon tango aye na porti kaka oya portier sentinelle amonika ndenga lata lobi seke na okuta roi biloko roi olata ezala plus que sentinelle atali bato bazo servir vin amoni bango balati tango amoni roi alati neka simple reine de Saba yelaka roi ba présent
au moins biso ba Miss Lolo likola sagesse pe na intelligence na okende potoka na sagesse na ngana intelligence pona ke kata likamo na famille moko boy et senga ka présence à Miss Lolo. OK. Yango na isi batu bazela juste conseil à Miss Lolo na Miss Lolo moto TV de nazo salango nazo zela temps ya nzambe ko nazo bandango yaya mususu batu balala ka pongi mutu ana lali pongi titongo mususu ti aleki na menga ya mu Saint Esprit so etelemisinga na banjo bondela ya na okata na yebite. OK. Prière na ngape na tanga ka makasi na ganga te na boba ya ibali pambo na ngana bondela na motema menzamba accomplisaka. Babi sambela nzambe place nyonso prier sans cesse. Est-ce que un jour au Seigneur nzambe ko mata pasteur nzamba yebisanga na rozala évangéliste on a ko évangéliser sango malamu partout dans le monde entier ba pesanga prophétie na âge à 14 ans ba bakisinga ngo na âge à 18 ans na 30 ans lisu ba pesinga ti lelo ba yebisanga kaka donc eza mission nga on nzamba pesanga ba tu le ba ko mona nga mabe po Miss Lolo ye amusu na sali mu amusu na fingi wina mutu c'est ça na za mutu na lobite ke na mustantu ngala za nga mutu ona sikombaka mais so na sikombe na tikala ka wana te po bible zo ebisa biso okoko sikombe me ko tikala wana te yango na sepelaka mingi na pasteur Mike Kalambai nzamba pambulo pasteur Mike Kalambai o tikala kika place okoya kite motelema ki osengi nzambe pardon continuer marche na nazo resla majabu talent yango ye Rafiki pona bana na biso bazo yemba lokwa ban talent moko incroyable donc mutu lokwa Mike Kalambai faut soutenir ye oui c'est ça c'est un pasteur on nzamba tie kati na ba potentialité oui azam mutu ambali kitoko poni te balula bien sûr azam mobali kitoko oui pourquoi pas azam penya mobali kitoko oui effectivement faut balula mais nzamba ya lola pambola ye amen na kosenga penya batu bo landela majabu wana botala ngo bien bo voter massivement et surtout moi na biso o akufeli wana merci beaucoup akufeli papa na mais c'est ses condoléances déjà na mon fils nzambe ameka ko toucher moi je sais nzamba lola voini ni mwana nazo beta ka ne mwana mama Deborah char de poulet selenga lelisa nga na tala kyango mama Deborah telemi Mike Kalamba ya kokite aya zu mwana na pesi nini na ye oh là là ya nzamba mona yo tika ite ndenge papa kufi me okuta na ba papa po babi le père des orphelins le mari des veuves nga papa na ngeza nzambe ya c'est ça naza orpheline de père et de mère na zwande papa na nga nzambe o asala ka ke Miss Lolo ba mona ke toujours asala mama minene okimo bimba Monayo. Voilà, merci beaucoup. Et qui vous aime quand télévision Miss Lolo, peut-être moi va dédicacer bateau va soutenir kayo. Oui, dédicace ko zangate. En tout cas, na pesi papa Alain. Papa Alain Amundala. Je suis d'accord de akwete na pesi mbote belé na Suède. Mbote na maman Elisabeth Monjembengai na toujours na Suède. Mbote na maman Zozo na Inde, mbote na maman Chouchou na Nyota na Londres, mbote na maman Verombi ya Motema Kulutu Porto na France. Mbote belé na mama Elimbizi hymne national. Mbote belé na mama Afi Mayemba, mama Yvette Pemba, président Yoshua, le président de tous les Abakouk na Canada na Pession Mbote, mama Katika Nika, ma maman chérie, je te salue, mama Garda Kidinda prophétesse, nazala toujours pembe na ba mama, maman pasteur nanga José Kanyeba, joyeux anniversaire à toi, plein de succès, bonheur, grâce, longévité, zala toujours likolo na yo. Mbotama ela mu mama, maman pas postulé na Tchango awa. En tout cas, Nzamba Lola, apambola, toujours na ba pasteur, pembe na mosala, pasteur, président de la République. Na pesi mbote belé na maman Ariette Wamu. Na kati ya fondation Ariette Wamu. Maman wazo soutenir batu bana funa. Ya bino maman yewana. To voter massivement. Awa li sustanga kobima, akozanga kosunga bisote. Mbote belé na Arlette Nkulu na Paris, Arlette na ngamoko yaya nanga, maman ba Jérémy, mbote belé na maman Céline Makutima na Lyon. Na pesi mbote. Na pesi mbote na vient nanga Kloklo Manzambi de Bundes. Na pesi mbote na maître Charlie Agoyo. Motema ya Kadogo master nanga Nadine Kadogo na Paris. La pesi mbote, mbote na batutu bolinga nga ziko pale, sapo de pale, na pesi mbote nyo bino nyoso na kati ya France na papa Alain, na pesi mbote. Bisous bye. OK, bisous bye. Tout ça déjà, il a déjà marché, en gros déjà ba chapeau. Oui, bato Canada ba benga biso. Bato Canada. Ya Marc. Ya Marc Silla Bissal SB. Bato Canada ba benga biso. 6600 volts prototype. Prototype.
Vous m'avez colocaté. Vous avez raté. Baza na ta recherche. Vous avez raisonné 12 mois la foufa ça la recherche ndengeni. Na mutu ya tadi ezaka na bafufu. Talaka mutu ba refula na moi sa Chine. Na Chine peut ba comment refoulé. Moi ça comprenait ka biwa muninga na moi sina mbombe point. Merci beaucoup. Monsieur Lobomanga mabe en tout cas, nous c'est déjà on a beau contacter biso na MCOK télévision en tout cas vous allez décider. Bientôt là bon on a déjà chapeau ezali ensemble ya bakagou déjà ezali vraiment to consommer SB produit na biso moto votaye atape sa biso le roté to ndimeka bongo bolinga so les apesa o et le roté boso mkolo eza ngosana yo so mona neto bonde la boy maneki equity sous se outil le kiti jamais mais nzamba sala ka travers c'est ça Maman limbizi aza fanya silat aza bakuk mais soka tinye la biso balinete za pona sila to zwaka siko ngane singana zwaka na ko est-ce que ba tinde la bango nan bazana batute est-ce que bango bazana ba vrai bateau bazana batute bazana bango te bazana ba mama te fo bozana ba mama po bosunga rabino bokozana bino na ba papa ayeba kanzala mwana te ayeba te papa lamba te ayeba libuno ndeni c'est ça. En tout cas, merci beaucoup l'équipe Mobimba MCOK télévision. On a payé Mami Mireille Moukeba, ma maman chérie, na payé Mbote, na payé Mbote, na papa Diams Kemoussa, na payé Mbote, na Mami Longo, na payé Mbote Y Abakouk, le président Yoshua, papa Bane Belé. Abakouk, na payé Mbote. Pourquoi pas? Amam, si tu offres des apports na yo maman, prototype na biso 6100 volts na biso, pomba sen na biso, na payé Mbote. En tout cas, melama pio lala, lia lala makolikolo ya mesa dans la télévision. Biso to saloka musala. On peut se le roter na bolwanza milieu to soutenir yo na si ma caméra zala ki bongo junior mbui merci pour l'attente on peut ça qui merci tant to zolo ba mingi te ko suka kaka na rotala te faut mo aimer mo partager on ça la te musala ki de toujours liboso pour na moto talipso pour la première fois kende ko s'abonner pour Olanda ba nouvelle na biso na MCOK télévision merci quant à moi bébé Abakouk en tout cas bo benga numéro zala déjà bwana bo benga ba situation na bino. Et ça là que vous savez que de liboso na pesibino merci beaucoup pour la table pesi pour la temps au disposer pe to kutani na mbala simation qui est masia à zongité bye bye.